Nous, Groupe Sans Souci d'Afrique, GSSA en sigle, avons la profonde douleur d'annoncer à nos fans, amis et connaissances, ainsi qu'à tous nos partenaires, de la mort de notre président Bouetouna Mansoni Jean-Pierre, alias Poudre de Chasse, décédé des suites d'une courte maladie ce mardi 8 novembre 2022 à 13h30 à l'hôpital Ngalema Medical Center. Ça passe. Ça passe. Pour de médecins, qui te comme une famille, a cambi groupe pendant 13 ans. C'est belé, tarakaka. Quand le groupe a zata kufa mais pour de tikala qui ti groupe les autres tambola malamu sala qui te comme amener so bien. Et ça passe. Maman, nenga tiki biso abana ikobela asala accident batani bayeba akofini ne memi na liwa na lombago boy. Abeli mais kokota hôpital te ndenge tozalaka kaka maladi moki oki hôpital ozwi traitement mais kokota hôpital kaka ndenge akotaki asali crise jeudi mardi akufi donc oyebi kaka batension ndenge ezalaka donc abeli kaka bongo sikoyo ndenge lelo atiki biso groupe sans souci kokota hôpital kaka ndenge akotaki asali crise jeudi mardi akufi donc oyebi kaka batension ndenge ezalaka eza suite à tension on a sucre et maintenant qui est ça qui que le président a ça qui AVC on a de gauche na droite et que ba membre non supérieur et inférieur ils qui affecté et depuis qu'à côté qui soit intensif il n'est pas sorti de là ndenge penzambe na mawanae na bolingo nae a bengié pembeni na ye quoi météo aza semeki nanga aza tataleka bana nanga ntango akamba groupe te bana ndeko na akufa akoya kokamba ngo na moment au cours de pas akufi te alors faut comprendre ça ba question mosusu botunaka te po epa nanga bozwa moi tokotala kota lipango ozali te mpasi bango bazali
c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas nabelaki tension makasi na yo kota na YouTube na kota na Ozana pasteur Moïse abondel mpo na bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atali na tension nyonso esili bilo nyonso bandasala nga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigne monene na nzambe Ozana ngo asali na bomoi na nga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé ya koloba te na ntango baye kolakisa na papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigne monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to reprise nazwaka barégi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigne monene na nzambe ya Ozana ngo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki déjà awa ezali terminus bosabone na papa Moïse prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Nous, groupe Sans Souci d'Afrique, GSSA en sigle, avons la profonde douleur d'annoncer à nos fans, amis et connaissances, ainsi qu'à tous nos partenaires, de la mort de notre président Bouetouna Mansoni Jean-Pierre, alias Poudre de Chasse, décédé des suites d'une courte maladie ce mardi 8 novembre 2022 à 13h30 à l'hôpital Ngalema Medical Center de Kitambo Magasin. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient à son résidence 6 avenue Sandoa, numéro 39, dans la commune de Kassavubu, référence arrêt Lubumbashi. Ce communiqué tient lieu de faire part. Pour tous ceux qui veulent nous apporter soutien, veuillez nous contacter à ce numéro. Plus 243 99 82 014 95. Pour le groupe Sans Souci d'Afrique, Mboshilo Kinzondi, vice-président. Nous vous remercions. Nous, groupe Sans Souci d'Afrique, GSSA en sigle, avons la profonde douleur d'annoncer à nos fans, amis et connaissances, ainsi qu'à tous nos partenaires, de la mort de notre président Bouetouna Mansoni Jean-Pierre, alias Poudre de Chasse, décédé des suites d'une courte maladie ce mardi 8 novembre 2022 à 13h30 à l'hôpital Ngalema Medical Center de Kitambo Magasin. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient à son résidence 6 avenue Sandoa, numéro 39, dans la commune de Kassavubu, référence arrêt Lubumbashi. Ce communiqué tient lieu de faire part. Pour tous ceux qui veulent nous apporter soutien, veuillez nous contacter à ce numéro. Plus 243 99 82 014 95. Pour le groupe Sans Souci d'Afrique, Mboshilo Kinzondi, vice-président.
président. Nous vous remercions. koyoka sango ya mawa komona moko ayi kokamba groupe sans souci lelo atiki biso sentiment ni oza nango premièrement yango liboyaka na sentiment eza pasi te eza pasi pour de tomesani na ye towumelaki tokomaki famille akambi groupe pendant 13 ans eza ebele tala kaka kolo groupe aza takufa mais pour de totikalaki ti groupe ezotambola malamu mosala kitoko makambo nyonso bien eza pasi mama ndenge atiki biso abandaki kobela asali accident bato nde bayeba akufi nini ememi na liwa na lombangu boye abeli mais kokota hôpital te ndenge tozalaka kaka bamaladi moki oki hôpital ozwi traitement mais kokota hôpital kaka ndenge akotaki asali crise jeudi mardi akufi donc oyebi kaka batension ndenge ezalaka donc abeli kaka bongo sikoyo ndenge lelo atiki biso groupe sans souci est-ce que nani akokamba yango en tant que yo ozali représentant légal ya papa sans souci yo nde ozali maman toyebi ke décision ekozwama avec le temps ndenge ye asali te nani akokamba groupe à part mosholo kinzonzi leyi mpe aza réalisateur mpo na yo kombo nani akokamba groupe wana neti ye groupe sans souci ezalaka organisé tozalaka na avocat na biso alors ekotambola kaka ndenge ebandaki kotambola parce que ezalaki président pour de déchasse azalaki toujours président ti akufi azalaki kaka président ya groupe sans souci mboshilo kinzonzi aza vice na ye donc groupe ekontinue kaka kotambola ndenge ezalaki kotambola mpona sikoyo naza na eloko ya koloba te donc ekokontinue kaka ndenge Mamado, s'il vous plaît, yo ozali pour la fondatrice ya kati ya groupe oyo ozali mwasa sans souci ya tika biso totoyeba dernier moment oyo okutanaki na président pour de chasse okokoyi bango susu oyo likambo tokanisa makambo solai na ye ya suka bon kokutana ntango azalaki na hôpital liboso po asaka une semaine moko kaka na ngalema sainte wana nde na banda kokende chaque jour kotala ye mais ndenge abimaki tobandaki kozala toujours na ye mais kokutana tosololi nde na telefone le même jeudi oyo ye asalaki crise wana tosololaki naye tokomani ti aye kobenga nga moko tu nalobi mais komobenga nga boza moto akosolola na ye te ozobenga nga na telefone mpongo natungisaki mingi nabengaka bwetuna abi te okomokima nga seke oza na mobali nga nayebisaka oke soki ozwi mobali nga mona kobeta ye naza maître naseki kaka bon tosololaki akomaki koyebisa nga mpo azalaka na chaînette moko leki na nga moto apesa ye petite sere na nga azolobaka fo yebisaka esi oyebisaka mama timbake chaînette wana apesa nga na batelaka yango kaka ti lelo fo lobaka me fo lobaka ata mosu moko mosu akopesanga kado nga moto na batelaka bakado donc tokomosola mwa akotianga mpenza na ambiance moko ya masolo mpenza ya bien solini mingi en tout cas nisi président aza makambo na mosu na tosolola na en tout cas tosololaki mpenza masolo ya bien parce que tozalaki bien azalaki lokola ndeko na nga camarade en tout cas tosololaki makasi bana kutu bakamwanga yango yo poudre section boye ndeni ntango tokomi 18h nde nazoyoka vice mboshilo aobenga ngaki mais président asali sous crise aza na ngalema sanitaire mais batie na salle d'urgence donc banda wana tosolola lisusu na kati ya makambo bosololaki maloba nini ozomonaki ezalaki lokola intere ezalaki kosala badie pana en tout cas namonaki nasantaki yango te moninga nakufeli bato mingi mais nasantaki ya die te ezalaki mpenza ambiance kaka ya bien asekisai nga mingi mikolo yango mpenza sepesai nga kutu nakoki esengo makasi alobi na kaka ndenge naza wa misu flou mais nazozoka nakokende hôpital kozwa soin mpona misu mais bare nanga eza bien makambo nyonso bon eza makambo nzambe ya mama message tozopesa monde entier bato balingaka groupe sans souci surtout bato bakomi mpema na mort makasi lokola yaki message tozopesa espoir epai ya bato bazolandaka bato oyo bayeba ye groupe sans souci oyo balinga ye sans souci pour dakufi mpe kaka na groupe sans souci donc tokabola mawa elongo na bino nyonso tolela poudre elongo parce que moto atikalaki kokamba groupe akei donc eza pasi bosunga biso na baconseil na makambo nyonso kaka ndenge ezalaka donc botika biso te mama mutuna ya suka toyokaki ke
toyokaki ke Mboshilo Kinzonzi aza parmi bato bakoboma groupe sans souci. Au moins te ko ngunga ya kobenga président météo bosangana bokamba groupe na malamu mingi. Groupe sans souci tikali na kanina éviter ce bozo yeba 13 ans 13 ans 13 ans te hein 13 ans te boyo te groupe lela poudre lela te ke nazokoka te mutu boya ya nazokoka te mutu boya ya alobela Mboshilo Kinzonzi. Alors poudre soki nazokoma tant poudre alingaki azana Mboshilo pembeni avant poudre azana Mboshilo pembeni poudre abenganga nanu na solola na poudre boye asenganga mère ngaba makolo ndenge ezotungisa nga eza na ba démarche musu ba course mususu ya groupe sans souci kotambola ba place musu ezo kota bureau ko mata kita alors asenganga ti ozomona Mboshilo azawana donc eza eloko moko te ke yo eye kaka ndenge wana oyo bato bolobake Mboshilo obebisa groupe to opanza onayebi te mokili elobaka nango kaka elobaka kaka mais ti nazoba mino ke poudre akufi président ya groupe sans souci alongwaki te azalaki toujours président ti akufi azalaki président ya groupe sans souci yango wana kaka nakoloba okosangana na président météo ye azali papa leki ya président sans souci olobi nini mpona koyai na ye akamba mpe groupe toro. Merci maman. Moni ba question musu botunaka te parce que météo atikala kokamba groupe ata mokolo moko te tant bozo kotisa wana nga na répondre yango te parce que météo aza semeki na nga aza tataleki bana na nga ntango akamba groupe te bana ndeko na akufa akoya kokamba ngo na moment opu de pas kufi te alors faut comprendre ça ba question musu botunaka te oyo epa na nga bozo. Bonjour Gingombe. Bonjour. Oui, Sangwa Mawe, Jubiso, vraiment, le Kama Makasi, l'Obi, Batunyo, sur la sécurité, Makasi par rapport à l'IWA, il y a pour de chasse. Tout le monde qui, parmi bateaux, il y a un groupe sans souci. On est presque sauf que yo, il y a pour de chasse. Mais ça veut dire raison yo aux zonga qui pour primer la police de chasse d'abord. D'abord, la question n'est pas d'actualité. Oui, il y a d'actualité, la perte. Il y a le président Labisso, poudre de chasse. Le fait déjà qu'il y a le lobby que Ngana Zongaki, c'est une information déjà. Et Ngayo Nazongaki, je suis en train de pleurer mon père. Pour le moment, je pense que je suis dans la consternation en tout cas. Donc, il n'y a pas Abelaki, ils ont suite attention, on a sucre et Mataki et Salaki que le président a Salaki AVC. On a de gauche, na droite, et que les membres de l'union supérieure et inférieure sont affectés. Et depuis qu'Akota qui soit intensif, il n'est pas sorti de là. Ndenge Penzambe na Mawanae, na Bolingonae, à Benguié, Pembe Nae. Maladie nae suit combien de temps parce que tout qui pendant son maladie très brusquement tout le monde ira en prison pour de la chasse à Kofi. Non, à Belaki et puis à Koufi. C'est-à-dire ce qui est normal que Zalaki prise en charge, avec l'Angali Center. Et de là, comme Dieu n'a pas qui a CP Kozoé, à juillet, mais nous avions tous l'espoir qu'Endeng Moutabe Laka, à Robika et puis à Rozong et Labiso, Nengezaka toujours. Voilà, les autres Kotabino dans la réunion. Réunion où vous savez les bits non principal des années. Les gens pour rassembler, combien de réunions, surtout les groupes sans souci. D'abord, vous devez savoir que le président poudre de chasse, Azakaka, il y a famille biologique n'a été. Azapekaka, il y a groupe n'a été. Aza ya batu nyonso. Alors eloko yo moto aza ya batu nyonso pona ko sala programme na ye esengeli to lo babiso sur le bamoko. Oyo ezali réunion ya ba membre ya groupe restreint, groupe sans souci d'Afrique nde bakutanaki pour bango pe nyonso bazwa information sur le décès ya papa et puis biso banso tous a lo bamoko pour permettre biso tout sangana batu nyonso pour tout kundaye dignement quoi voilà. Gingombe na notre na moko vous avez parmi batu bakendaki pona kolongwa na yo ezaki pona L'Oréal ou le article responsable numéro 1
ndenge lelo oyo atikali parce que parmi bato balobaka ke babomi groupe yo pozali parmi bato bakendaki mpo ye mpe asalaki mpo okende lelo ozongi sikoyo groupe etikali na maboko na ye nini okoloba? En fait na kamwe parce que bapropos wana ezobimaka na monoko na yo moko ngai nano natikala koloba te ke nalongwa groupe à cause ya ye ya réalisateur ya groupe natikala koloba yango te mais déjà pour na départ ya groupe départ ebanda déjà depuis Sans Souci d'Afrique et Kobi na président Poudre rien n'est plus normal que départ ezala donc tout ce que nous savons nous appelons les gens tout le monde à se joindre au groupe Sans Souci d'Afrique pour Tokunda Papa Poudre de Chasse Tanenge Sengeli et aussi un peu de respect na Mowei parce que Mowei dès son vivant Boshilo azali da vice-président et comme ça statut na biso na ba règlement zoloba au cas d'empêchement il y a président c'est le vice-président qui assume la continuité la gestion administrative sociaux tout ça il y a un groupe Sans Souci d'Afrique voilà donc Poudre de Chasse n'a eu de problème avec Boshilo aucune personne n'a eu de problème avec Boshilo sauf que mutu aroyi kozala na posa kokenda kei et puisque bato bazali na ndako moko bato bazali koswana ekozanga te kobenda na ekozanga te mais eza singa famille ebendani metikala okatana te c'est ça quoi. Ingombe ozali mutu ozaki pena proche parmi bati comédien des questions na ba liboso na tuna kango poto yeba avant pour de chasse de loi tika biso isalaki ki kene kote na hôpital bosolaki ni to nous kanisa pour de chasse na kamu des questions d'abord nazo kanisa ye na kakate to sola itanga zobela ce qui m'a marqué pas pour de chasse ça maladie na été maladie ça arrive à tout le monde ce qui m'a marqué c'était de son vivant yende mutasali ke batubaye bangai il m'a pris de l'INA pour la télévision aux Izali groupe Sans Souci d'Afrique je faisais du théâtre certes mais théâtre était sali ke batubaye bangai batubaye binga au travers du groupe Sans Souci d'Afrique na canal il y a Poudre de Chasse qui est mon tremplin propulseur voilà et nazwaki tant reçoane tant azaki en hôpital mais n'attend la rechute donc il a été parce qu'il y a des soins intensifs et c'était difficile il y a Moutounion à côté kuna n'engé pas bimi kunati voilà badiena yezaki ne pas ba adiena abenganga toujours moi na maele et nazo ko ceux qui ba wei ba yokaka nazo ko yebisa que moi na maele na yo aotikala moi na maele et ceux qui groupe Sans Souci et senga biso poeza toujours n'engezali to ko lembango te quoi c'est ça un message dans le monde entier pour la loi Sans Souci voilà de la même manière que batuba kanisara Sans Souci baïba que ezana moto asala ki ke comme on est à la pérenniser 13 ans durant eza Poudre de Chasse ce qui Sans Souci s'appelle Sabino Bokunda Poudre de Chasse comme il se doit parce que Aza légende Azo mérité parce que les lots au groupe Sans Souci allaient doublement orphelin Sans Souci a Koufa depuis 2009 Poudre a Koufi en 2022 donc nous sommes toujours là unis indivisibles alors nous demandons ce que vous nous apportiez vos soutiens indéfectibles pour tout enterrer comme il se doit. Oh, mbotema. Papa Munduki lelo président pour les choses atiki biso. Biso to mona ko dansa tout temps confié atiki groupe pas président pour les chasses. Yo zali mutu ya kala ko sa katika. Mais sikoyo omona pour la président pour les chasses akufi. Est-ce que vous avez un groupe Sans Souci, ils ont un avenir? Oh, mais normalement au monde groupe Sans Souci tout d'abord, il y a dit bien organisé. Yami Balé, Yemoko Sans Souci. Avant Akoufa, à Loba Yamoke, groupe Sans Souci, écoutez qu'elle a Koufa jamais. C'est-à-dire, comme Wana écoutez qu'elle a Kolongwate, écoutez qu'elle a Kobungate, c'est-à-dire, écoutez qu'elle a Bisoka Kati Souka.
Yemoko accueilli pour de chasse à Landi, mais groupe Eyali Kaka. Parce que si tu as le président Boshiro Kinzonzi, c'est-à-dire Tozokende, c'est-à-dire Ndenge tu ali wana, c'est-à-dire groupe Ekotikala ko changer jamais. Ndenge tozala kina papa sans souci, ndenge kaka pe tozali tisikui. Pour de chasse accueilli, toyali kaka ndenge kaka yepe atiki biso. C'est-à-dire eko changer jamais. Ça déjà combien des années dans le groupe sans souci? Oyo ce qui est sili, c'est-à-dire na kokisi 23 ans. 23 ans. Dans le groupe sans souci. 23 ans dans le groupe sans souci. Si. Vous avez un salaire? Oh, normalement, comment muke oyo bapesaka biso yango wana emekaka muke kosunga biso. Mais c'est quoi le président pour atiki biso faillite nini oyo bozomona déjà na kati ya groupe sans souci? Banda pour de chasse atiki biso. Pas qu'on fait des cas hier, mais disparition na hier. Déjà en tant que moto oumi na kati ya groupe sans souci. Au moins on a déjà faillite nini déjà les leufs vont bongisa. Non, au moins étant que doyen que je suis, nazomona loko moko ezosala biso pas cité parce que ça arrive il y a li kaya mutu nyonso tu. Vous comprenez? Même ngandenge na vandi boy. Zolo nangetali na c'est que ngali susu na ukota kaka ndenge kaka mutu nyonso parce que ngonga na ye ekoki. Nzambe alingi ndenge wana ngai pe na kokende soki nzambe alobi ke tango na yo ekoki na kokende. Papa la moni na kati ya radio na bino bosala lelo essence ya bino ba se comédien oyo ya groupe sans souci mais bato nyonso bakenda po balongwa longwa bazate pona nini? Non, oyo eyali pona eyali ndaku te. C'est-à-dire ndaku ya poudre yango to vandaki awa. Alors, à 18, président Boshiro Kinzonzi a bengisi biso toya pona to sala programme ndenge toko memela likambo pardon likambo oyo ko libiso ti enterrement et salami allez simanango tozongi na ndenge ya ba activité tout c'est-à-dire yali pona mabeti na bato yo balongwa toboyi bango te oyo asepeli koya na matanga aye yali matanga ya biso nyonso. Vous comprenez? Ce qui parle de construire aye tu yali na batu to tie ou yali ke aye alobi ke ngai na lingi na construire accueilli apesi oyo ye asepeli nango. C'est-à-dire tu yali na likambo na mutu moko ti ndenge tu yali bui. Voilà. Porte yali ouvert. Groupe sans souci et saliba na ebele oyo lelo bazo sa pe fierté ya groupe sans souci. Pour nini vous contacter bango de sorte que baya pe ko assister na réunion bo sala programme lokola ndoto moko parce que bango nyo surtout bakali bauti na kati ya groupe sans souci. Likambo lobi je ne disconviens pas. Kala mingi te Joshua wuti ko benga biso. Obi ke Joshua ali wapi? Ali na poto. Ma bengi biso awa atuni ndenge nini abengi président Boshiro a tiepe main ouvert. C'est-à-dire biso nyonso tout yoki et puis il y a kamati conseil papesi comme la petite c'est-à-dire bana ya groupe sans souci c'est-à-dire to yakana moral moko. Vous comprenez? C'est-à-dire ndenge lobby ndenge pe même ba oyo ba longwa ba c'est-à-dire ya biso e yakana likambo na mutu te. C'est-à-dire yo moko soko sepeli okei otiki biso yo moko pe kaka mizongo ya nona kati ya nzela c'est-à-dire to yaka rankinete. Voilà. Na ndenge nga na yebeli. Voilà papa nanti kolanda o bino nyonso kozaka même moral na groupe ya sans souci. Oui. Les lobanos ezali nini na ndenge pour de recherche tukutika biso. Les lobanos ezaka uniquement pona ya bandeko ya groupe sans souci. Sinon pona ngai na koloba pona groupe sans souci kaka te. C'est-à-dire acteur nyonso tu ya RDC. Oya talike akoya na matanga. Ndenge to kufeli. C'est-à-dire naza kosenga
respect eyala, discipline eyala, c'est-à-dire to yala na bo monko, c'est-à-dire ko soit na eyala te, to de chasse na kimia nyonso tout ndenge to kundelaki sans souci. alobi yango par rapport ya ndenge botikali na kati ya groupe parce que boto za na réunion ezali pour ba artiste nyonso te ezaki uniquement pour na bino bato groupe sans souci to liloba no spela nini pour na groupe sans souci pas baniko na go travailler na ba mais yango na lobi c'est-à-dire ndenge na lobi pe ndenge pe to lobi awa to lobi biso to ali bana ya ndako papa na biso akufi c'est-à-dire mutu moko akoki ko soana te nini te ti makambo na biso nyonso tu ekosila c'est-à-dire to yala bato moko ya respect logique c'est-à-dire to milakisake biso nde mutu tokufeli c'est-à-dire suwe nanga eyali ndenge wana eyala oyebi ke oyo ali chef na yo respecter chef na yo oyo ayali boy na boy c'est-à-dire il faut ko respecter parce que ti ndenge to yali boy musala ezo continuer ti enterrement salami tozo continuer kaka musala biso. OK. Monsieur Moto, présentez ma condoléance na kombo ba journaliste nyonso. Vous allez frapper na liwa ya pour des chasses au daki président Abino. Tout le monde qui ba disparition et dans le monde de comédien et surtout pour quitter le groupe sans souci. Les locaux pour des chasses accueillis. Est-ce que vous pouvez espérer toujours groupe sans souci et pour marcher dengue ezali to ba départ recommandation comme des acquis de merci. Groupe sans souci parmi les groupes bien organisés dans Mboka Oyo. Donc moi je pense que tout bandima été que ceux qui yemoko maréchal a koufi groupe et continuer au ça musala ningo sala tilelo. Donc poudre de chasse a koufi président un groupe mais de son vivant nous avons déjà un vice-président au bana au travail naïe. Donc groupe et continue ningo sala ya koufi président tout automatiquement vice-président zawana mutu azo ko assumer poste wana. Moi je pense que les choses vont évoluer calmement et puis ndenge zala kaka. Président pendant ce cas président déjà au Samsala. Pas du tout, pas du tout. Bazaki en collaboration, le président va travailler toujours na vice-président naé. Alors ce président azali a empêché et vice-président zawana na logique ezaka vice-président mutu a assumé ka parole wana. Donc ça te que non président zaki tout fait vraiment très à l'aise. À peine nous relancer na bandiko au groupe sans souci et sali et limisi était kilelo mokili yebi bango pour la disparition pour des choses. Rien à dire, Tokufeli papa, je pense que moi on a à l'étranger soko qui sango eliwa papa ba obengo na téléphone té. Donc Tokufeli wa kufia papa na biso belé tozawa to travailler na ba tozali na ba longwa belé ba mona yemo maréchal té belé to travailler na présidence il y a président pour des chasses. Donc o kufia papa na biso. Rien à dire, on a internet, place dans ce bazali, ou à Yebi qui a un groupe sans souci, aïe à tous les la paix en action ensemble. Réunion les lobos qui ont close car on a ban un groupe sans souci, to bobena bato, soupe bayete, soupe basion empêchement, soupe baboikoya. Non, déjà les lots journal les lots ils ont journée sa répétition, bat monsieur sur bazali l'information qui fallait dans tout na biso na nous. Tout s'est concerté, tous à la même morale, tout banding ni to fonctionner par rapport à makambe belé. De réunion zaki na yango bongo et puis après ban TPC et puis ndenge ekokende évoluer voilà. Quand même il y a vu que tu as des questions toi mais toutefois les lo oyo Moshilo a tiré comme président un groupe parce que c'est vice-président. Mais toyo kama comme belé par rapport à départ na bino malgozonga que Moshilo ndé mutaki na cause ya marambo wana. Bon. Parce que vous êtes sûr que bato batika ta groupe pour résister, tu vas persister toujours dans ta groupe. Ben moi je pense que président pour déjà appeler ça qui Moshi le Kinzonzi confiance. Moshi le Kinzonzi a bandi ko travailler depuis maréchal. Donc azam mutasi kana groupe sans souci. Ba te belé ba bimi lelo oyo ba bazarasu na groupe sans souci. Ba mutafilma bango za Moshi le Kinzonzi. Donc azam mutasi kana groupe sans souci. Ba musuta musu bazoye ba azam mutu banda déjà mais poste ya ki vice-président mutu a travaillé na pour des chasses pour des acquis président il y a qui vice-président donc makambeza nango kitoko. Très bien. Alors à peine nous lancé na ba comédien surtout au ba opportunité pour talayo
na bacaméra oyo eza to mpe na machine toza babantu nde tolobaka basalaka feti te ntango bandeko bazolela biso tozolela toza na besoin ya assistance na bango na manière nyonso baya tolela père na biso ensemble et osala biso plaisir. Merci.